En fait, Denis, c'est vraiment un message qui gagne. Tous encore na ta ya ba prophète ya nation te. Ton attend wana te batika ko distraire ba na Nzambe. Ndeblo kongo ya mwana yo sala ke même bato bazana mokili bango na biso MP na bandenge moko boye. Ba vieux prophète Nzambe sa tika bango. Moni mutu soki Nzambe tikiye. Akomaka trop na babilobela. Mutu soki Nzambe sa tikiye akomaka na babiloko moko boye. Toza encore na ta ya ba prophète ya nation te. Ton attend wana te batika ko distraire ba na Nzambe. Ndeblo kongo ya mwana yo sala ke même bato bazana mokili bango na biso MP na bandenge moko boye. Ba vieux oyo bazo linga ba telemela génération oyo ezo mata pour remplacer na sacerdoce. Na ko yebisa bango boye. Ba kende kolala. Ba lota bandoto baya to interpréter les bango. Ba lata neti papa otangi ki Prophète Denis. Prophète de la nation. De la nation te. De la nation. Viens à Kenda une fois na tongo kotala ye. On a poto solo là. Pour pas qu'on nyonso to ko ba on l'écran te. Akenda poto solo là, les vieux tango moni ngai et via bingana ngai. Oh. Na tongo na kuta via ataka single na kilote. Atelemaka na piscine na ye. Et manière wana saela ka yango muto ana bonzambe kati na ye. Alors qui jamais quoi jirbo. En 2023 ils ont publié. Élection et pour benda moi mutu mutu ba parti politique. Ba kozanga boyokani. Mais ceux qui toquent l'élection fachi à kozwa pouvoir. Les a deuxième fois n'a pas sa message, n'a pas ça en 2016. Bienvenue sur la chaîne Gemidor Télévision. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes abonnés. Tout est Gemidor Télévision. Et j'ai bien mon petit sango béni tampou d'autres amadi BM le mignon de la presse congolaise. Merci n'abapel n'abino ba message n'abino bozala toujours branché na Gemidor Télévision. Merci à mon boss de Yonzinga. Merci à l'équipe technique Valmé, Luyeye, Glody Mesa, Héritier. Maman, merci beaucoup. Et puis, abonnez tout à Gemidor Télévision. Les lots de Libino, tous les lisolo moro ya malamu, vraiment na prophète Nabiso Majesté. Prophète Nabiso Majesté, Nabiso na église à Bethesda, prophète Majesté, Nabiso yemo kwa zamia placé pour se présenter. Na bao bayebi ba o pe bayebi été yemo kwa pour se présenter pour prophète Majesté Azanani. Bonjour prophète. Bonjour BM la mignonne. Prophète Majesté. Merci beaucoup. Nous se présenter d'abord le lingo Tikoloba. C'est les prophètes Majesté, dit aigle prophétique, Naza dirigeant, pasteur et prophète responsable de l'église Bethesda. Et Zoami Juste Naveni à Mango, numéro 19, direction IDPS derrière Apocalypse, quartier 1, Massina. Ah non, merci beaucoup prophète. Sangoni Liban Nzambe na Gemidor Télévision. Oui, sango o tozali ntango na bansi etezali na makambo bele nzamba sili na kosala à travers moumbu na ye na kati ya etonga et aussi na libanda ya etonga. Message on a koki ko memela bana nzambe mingi pe ya basali ya nzambe parce que aujourd'hui si quelqu'un fait des miracles avec Dieu, tout le monde va nous surnommer magicien, motaba filmer, motaba étage. Na ligi etekene emela bana nzambe ke eloko moko te ekoyi ko salama en dehors ya kondima. Même aussi les serviteurs de Dieu, nous devons croire que Dieu est capable de faire tout. Dieu est capable de faire au-delà ya bantandement ya batu. Prophète Majesté. Tout le monde le prophète Majesté. Bimika boito ebi teza mingi pe baebi prophète Majesté te. Vous en posez ba prophète Majesté bimaka bo mbala mokoto azapi na père spirituel prophète Majesté zana. Oui, merci beaucoup pour na motuna. Na musala oyo na koloba ete ba o baebi ngate. Za lokola mbala liboso ba mona ngai na bandi kosalela nzambe à église la sainteté oyo ezwami na côté ya inikine. Et maintenant, mon père spirituel, c'est Pasteur Ntumba Chibangu, notre visionnaire qui est maintenant en Angleterre. Il a dirigé aussi Bethesda, où il est en Angleterre, précisément dans la ville de Manchester.
Vraiment. Ce que tout le monde prophète majesté, les lots, les prophètes, mais les lots, vraiment, ban nzambe mususu pe ba komi ba lembi abi bon ensemble la soute parce que et comme ba prophète ba bimi et belé na mboka na biso na ya vrai na ya faux. Tozo e ba té. Oh baloba o bible et loba ke tokoyeba misala na tango asuka tokoyeba misala ya mabe ekobima non misala ngo yango tokomona ngo te koti na kata ba église o kaka prophète kuna comme ça tamo eloko na mo na porte ya église ya bi ke tende na kundi mo eloko na o eza pone bende la ngande bandimi na église. Oui bon merci beaucoup parce que vous avez motoyebi makambu yango ke na tango suka ya lokuta bakodina ebeli lokola nzambe yesu na lobaki yango kena tango suka ya lokuta bakobima ya solo pe bakobima exactement esengeli ke yango yeba na kokisama ndenge alobaki wana mais eloko kosala ke moto ayeba mosali ya solo na mosali ya lokuta eza bizaleli et eza parce que mingi ya ba faux prophète ou ba faux serviteur batambola kana conformité ya parole de Dieu. Les autres tozali que na ba prophète ebele ndenge lobi bongo ezaka na moto mosusu aza prophète Ronsens, prophète Chamar, aza nabi, il y a aussi d'autres bazana dons prophétiques mais ils ne sont pas des prophètes mais à travers don pe à se nommer prophètes. Mais le ko différencier ezali ba misala o moto azo sala ndebisika différence ezali pona likambo ya okundelo ko église batu baya ebele na kati église oui kaka nengo lobi ke tango suka ya lokuta bakobima eza aussi na bato basana ba pratique wana eza aussi na bato o ba garda sainte doctrine basangisa kanzambe te na biloko mususu comme nous les autres moi je crois na Jésus-Christ et je compte sur Dieu et j'aime pas aussi servir Dieu dans la compromission dans la vie du mélanger le monde avec le christianisme. Non, et notre seul espoir, et nous comptons sur Dieu. Voilà. Mais loko ya obiki okokunda eloko liboso existe. Pour le loba miso ekomi ate avanda tali sona obina kota na banzela mo boy batu ba otimbela ngai. Na sala ka mo lo mo boy na sumo mutu na ngamo ya ntaba na kundika liboso na tona kundi bongo bandinzona ndenge baoya neza nombre bato bazokota na lupa bazokota pe na église on a ça tamo légal na ngamo no bamiso mo bingo légal na ça légal na o eza ko ya cop na ngai lelo nga so na zate mo na nga remplacer parce que to ebite ngo bato ebele ba kubi pour ça ko sambele sili to kende wa pour ça ke koto okuti mabe oke koto okuti mabe ba miracle esa na mato mona ki adornement miracle mo ko sala maki awa to ebite wana eza mbongo bofuta bato mbongo po basala ba ya liboso ba témoigner bien ça vraiment eloko esala maki na kati ya église Bethesda. Merci beaucoup neti likambo ya kokunda moto ntaba biloko liboso église pona ko benda bato likambo liboso faut d'abord que na mutu ayeba ke musala oyo ezalaka musala nzambe mukolo musala zali c'est mukolo musala nde fois charge ya musala na ye kenga naza na tante ya okende ko bebisa vie na ngai pona musala ya mutu mususu eza musala nzambe ye moko nzambe nde azwaka charge ya ba ame pe azwaka vie ya église kokunda biloko wana c'est comme si vous bata makana si ma bible te lokwa na simbi bible ozu ba verset nyoso tondisi na mutu lokwa na simbi bible boye ba yebika kinaza pena ya nzambe te bon eza na bayeba zo sala yango parce que to pana tango o esengeli ya mabe na malamu tozaki na tango livrer mbuma malamu mbuma ya mabe na kati elanga ya mbuma ya malamu mais Jésus alobaki eloko moko na lisese wana ke botika bango bakola ensemble tango ye moko mukolo elanga koya akoya ko pikola ya mabe abwaki libanda neti biso ke miracle eloko nzamba oti kosala l'église ya kebebe kosekwa bakoka kotambola bon kopesa batu mbongo baya ko témoigner za kosunga nzambe ma sœur basunga nzambe te je peux jamais prendre mon argent pour na sunga nzambe na ba témoignage ya lokuta nzamba collaborer na masonge te parce que batu wana au moins ceux qui bato baza l'église te ba na famille l'église te mais avec nous ici makambo s'est passé eza ba ndimi église ba parents ya bana yango ba sekui baza aussi na quatre église c'est que on peut pas poser la blague les locaux to yebike
kaka bato na ndeba ko trahir biso à la fin. Autant collaborer na mondili kaka ye mondili wana nda ko trahiro na suka. C'est que mieux vaut servir Dieu dans la vérité et le kumozo n'est pas na yemoko. Mutu pena eye na église ya kokufa asi ko ingénieur otela biso ngo atela biso na vidéo wana to landa ndenge nini témoignage wana elekaki na église Bethesda. Boye ezanzambi. Amen. Nazalaki na ye c'était le mercredi to mati moto to keta la maman nana na hôpital. Ya ko biso na moto zali na kena papa et fils. Retour ay Paya kotika biso alobi TRC deki azongi ndako. Lobi na wana tongo ya jeudi. Tomoni kaka bakotina ebembe. Yo moni bazalaki ebembe. Bakotina ye l'église na laki na bureau. Papa Kalo na mama Berthe na mama Museya babali ko sambela. Na sa kono kaka ba bo sambela lobi c'est que les Camerounais sont à l'église. La Bible boye na kuti batoki ye moni soki mwa kufi bakomi ko batoka batelemise par force et bembe miss ya kokanga azoloba te azotelema te busani ba intercesseur papa Kalona mwasi na ye bazalaki aussi wana. Na bali ko sambelela ye bali ko faire service donc ils avaient bisingai cracher soy waka na se simba poto wana appliquer na misu para mettre se ba sambela na so na boaki na se na appliquer poto na tie na misu to bali ko sambela. Vraiment merci beaucoup to landi biso nyoso mais muta kufi baina mutu ebembi baina mutu ebembi na église Bethesda. Prophète, et le roi n'a bangi singaye, et le roi salinga to malili, mutakufi, ozui kara soy, soy kara ya pamba o sali beti pat. Expliquez bison non, ils savent qu'ils n'ont ndenge ni, peut pas comment qu'ils n'ont ndenge ni non. Mais formule la grand maître Jésus, quand on va y aller avec la juste soya boaki à syndiquer na miso. Et là que juste les cas qui bolali témoignage bongo, et là qui na bureau na intercesseur, on a PSP mbote na musika. Prophète Kalo fils bokambi intercession ya Bethesda. Ezala ki na kat église na la ki na bureau na monika ki ba koti na ibembe c'était prévu ba ki na morgue. Et tant ba koti na ibembe l'église na lamuki na bureau na ye ko bana ko sambela ni nzambe a inspiré ngai ke nous nazo soyi na sala poto na appliquer na misu. Et tant on a appliqué na moni misu fungwami. Et suite il y a continuité dans témoignage, j'espère que landi yango. Vraiment. Merci beaucoup prophète. Toujours un nom moi muki. Sauf côté là vous êtes jeune. Vous êtes vraiment trop jeune. Au poni no ko sala musala o. Isa ba inconvénient ni o kutana na ngo. Pour exemple ba risque musala o. Batali bo jeune. Ah ne pe bien. Akini ko sala musala nzambe. Makambuze belé ba ser pe ba ya quand on mona ser mo haye o lukatena ke kanga pona ko isa prophète donc ce prophète mo lokwa na nga jeune ba ser no sa église ba za bongo yangai. OK, merci beaucoup. Ben inconvénient ils a tellement belé na musala os ce n'est pas facile que cause la jeune et ko diriger une grande église boye ndenge bozo mona mais eloko ali boso ezali ke des natures d'abord discipliné. En dehors ya ko bana musala nzambe nazaki na famille o ba handicapé ngai na tamboli na ba lolingi ya ba principe wana. Na discipliné ne bi ke musala oyo tango zo sala ata muto azomona wote nzamba azomona ye. Eloko ali boso ke mokolo musala azali. Ata osala mo secret ya nkuku imara na poisa. Et tango ebimaka ebena na makambo tellement ebele. Nyonso wana olobi eyaka eza aussi na ba sœur o batelemaka te papa bon ndenge boyebi tambolaka wana mais notre discipline na crainte ya musala parce que moi musala oyo pour que musika tant musu na ndako ko fanda lobi ke ndako m'appelle ko la prophète majesté jeune wana ya saini kwa ko mabonga pe na kokuma oui toboite il faut que musala oyo mukolo musala zali eza musala aussi ya ba principe. Les gens qui ont mingi via sanctification, via crainte. Les gens qui ont mingi vie que mutua garder intimité wana ke nanzambe.
parce que pour nzamba sali la yo oya sala ke na biso lelo eza parce que intimité wana eza toujours gardée na kata sanctification et na kata crainte malgré attaque malgré réclamation à jeunesse et kobenda pe yo mais tango yebi mission na yo o nzamba bengelo na mokili et oyebi ozo sala des temps où tout se maîtriser vous. Vraiment merci beaucoup, merci d'avoir abonné tout ya Gemidor Télévision. Prophète Majesté bi ma cambré belé ba kuta na maman. Tant suspect ba prophète ba remet belé ba mo bata makana ba sima ba Bible o to ebité o to ko fin du monde terme. Prophète Majesté. Oui. Tout le monde ba prophète ba bimi trop. Ça ka mingi ça ka ba jeune. Ça ka ba jeune mais apparemment bino na bino basala nzambe bokuma na ba rancune mo ya makasi na ebité beaucoup bino pe bokuma le roi ba musicien bien ndenge ni ba tout ça mo to cha bino ramo kona ba musicien parce que tu dis que ba rancune wani za ka trop na ba musicien mais lelo ekoti na ngambu ya basala nzambe ezani. Oui, merci beaucoup. Koloba ke likambu ya rancune e banda lelo te eza makambo lizali la mbuma ya malamu ilingaka te mbuma ke ya mbuma ya mabe ilingaka te mbuma ya malamu ekola malamu donc on toujours que nazo soko mingi na likambo ya livrer mokolo elanga aloni mbuma ya malamu mais na butu basali ya mabe baye kolona pe mbuma ya mabe ndo moni guerre wana et pour le comment faut que toyeba que église pour le moment tozo passer na guerre ya génération. Et guerre à génération wana ba vie balingi kotika bisika te na bana o bazo ya sima balingi ka bazala kaka wana or bazo posta na ke esengeli Aaron akokisa 50 ans afanda et 25 ans baya ko remplacer na kata sacerdoce na kolo ba ke lisolo net ya miraille ya quoi Israël oyo ba ancien bazo crier ba nouveau aussi bazo ganga ba ancien bazo ganga kete miro etonga maboyete Salomon atonga boyete po biso kozalaka tango Salomon ane ko tonga temple oyo ba jeune bazo do bakete ndenge bazo tonga ndeza malamu bon eloko pe mingi esala lelo pe débat wana eza aussi moko halikambu ya guerre à génération ba ancien bazo mona ke ba jeune bazo ya ko bebisa musala biso ba jeune tozo mona aussi ke ba ancien déjà ba lemi faut ke ba ki ne kufanda to continuer na musala. Et donc on a au moins de guerre à génération. Ba papa ba li kotika bisika te na ba jeune ba sala musala. Ba papa ba ba linga otika bazotika isika bazotika la bino ba jeune isika te pour ça musala. Peut-être bazo mona ke bino na bino nanu bozana nu soit bo vandisi pena ki bonzambe te. Pour tout le monde, prophète, tel prophète, un micro, tout le monde, prophète Denis les Sazawana. Prophète Denis les Sazawana. Tout le monde, micro, bazawana. Peut-être que bino ndenge bozo ye la to musu bozana nki bonzambe penana no ekotite. Mama Beni na koye biso boye. Toza ke na temps ya professeur Joël, ke na temps wa suka na kosopa molimo na ngai na ba jeune Jean, na kosopa ke na banzoto nyonso. Et ba jeune Jean ba ko prophétiser. Ba veillard ba koza ba songe neti ba vieux oyo bazo linga ba telemela génération oyo ezo mata pour remplacer na sacerdoce na koyebisa bango boye ba kende kolala ba lota bandoto ba ya to interpréter les bango ba lata neti papa utangi ki prophète de la nation de la nation te de la nation. De la nation. De la nation. Ce que biso toza. C'est que biso toza. Il y a de la nation. C'est que biso des villages du Kolo Undengenin. Toi sous Nathan, nazo conseiller te mais tozo ngempé kaka na nzela. Toza encore Nathan ya ba prophète ya nation te. Toi Nathan wana te batika ko distraire ba na Nzambe. Ndeblo kongo ya ngwana yosala ke même bato bazana mokili bamona biso MP na bandenge moko boye na koloba ke lelo aussi si to lobi ki guerre à génération il y a aussi des vieux prophètes ba vieux prophètes bazala ke na quelle mission un objectif il y a ko détourner ba jeune prophète au bazoya pour être babunga nzela bakufa po ba vieux prophète nzambe sa tika bango moni mo soki nzamba tikiye akomaka trop na babilobela
mutu soki nzambe satiki akomaka na babiloko moko boye akomi tantôt zomona ye bon osie ba finalement mutu donc on a comprendre bien que prophète Denis c'est vraiment nzambe satika te bon ke na kotanga kombo na ye bongo te na yebi te bon ah dobeti solo ba abonné je midor ba la oui te bon na yebi te dobeti solo le prophète de la nation maintenant prophète de la nation te bango le corps de nzambe déjà baza suna ki bon nzambe te omoni ke ba vie belé ba tengami ata tolobi yango te mais seul discours na bango na TV mais est-ce que prophète ya azana epe na ezango mabete prophète pa ko vanda na vandi quelque part peu même na boîte mo azoli azomina sikotala neti biloko ya bongo prophète ofandi na boîte na eza mabe mais tout le monde qui na prophète Denis ça va que ça promettait ou ko ke no po vandi no c'est que azalaka prophète stilelo oh ngana ebe kaza prophète non azaka prophète te bon ngana yebi te ngana zolo par rapport ba critères nazo boya kokota mingi na débat na ye parce que déjà ba critères mingi net bon que na PC mbote mon vieux prophète Denis Lessi ndenge maman na biso zo benga yo na PC yo pe ke ba mbote belé les vieux na kenda une fois na tongo kotala ye pona poto solo là po ba nyonso to ko ba kaka ni kanté na kenda poto solo là les vieux tango moni ngai et via binga na ngai oh na tongo na kuta via ataka single na kilote atelemaka na piscine na ye uyo zana ya bo via binga na ngai même manière wana saelaka yango muto ana bonzambe kati na ye aoki jamais kwa jirbongo vraiment ngene saki binoke to koyeba bango na bizaleli c'est par là que moi mingi ya batu na doute est-ce que c'est présenté qui peut que poser musala nzambe oui na c'est présenté qui tant on suit étoile les simba qui oh oui na c'est présenté qui tant on suit étoile les simba qui tant on suit étoile les simba qui na comprendre qui na ngai comprendre qui na ngai mais bon mais azolo wa déjà il est kaki ba prophétie azo beta na peso simba beta ki ya Vital Kamerhe ya wa il est qui ba prophétie azo pesa na pe pona mboka vraiment zo sala mati bon kopesa prophétie za kozala pe na nzambe te to mona ke na bible ba do spek ba sakola ni spra piton bona yebite e kokisamaki soki za pona nzambe gloire au Seigneur mais na kotinda bato ba kene kokota na page Facebook na ngai eza message na public tango bakangi Vital Kamerhe année passée et ça ici c'est ba 3 mois comme ça j'espère na page Facebook na ngai ezali na komaka ke Kamerhe akosala 20 ans te nazomoni aimalibanda makozala honoré n'habite ceux qui ba honoré mais naza na kota mi politique te vraiment na lobaki akouta prison mais kouta ni prison akozala honoré makasi mais nazo souhaiter yango pété parce que au dana lobaki ba kota na Facebook na ngai na compte ya l'homme majesté Pembele na koma bongo ceux qui bo vérifier na message ya bané passé publication que ya année passée bon moi na na publier message wana na lataka ensemble ya lin ya pembe et ça sur Facebook donc yo déjà au pesa ka déjà message wana na lobaka message ya Vital Kamerhe avant sur donc Facebook donc to ba bimi ba prophète ebele to mona pe prophète Timothée mosakolaza na mboka yepe apesa ki message wana déjà qui Vital Kamerhe obima bon tant ce que nzamba ko révéler on a boyi bango nyoso te mais no bi juste que o bazo loba yango ils ont zambé mutuala qui si gloire au Seigneur mais tous appels moko ya bato ba sakolaka déjà année passée par rapport à Vital Kamerhe tant musu pour que chasser lui sauter Vital Kamerhe pas yebingate et puis bon tobenga na répéter pour numéro na yepé na za na ngoto moi que so ba lukelinga yango vraiment merci beaucoup merci à mon boss de Ondinga toujours cité déjà malembe message na les anini kuna bana nzambe message na zanini toyoka déjà ba blog zo bima donc que prophète majesté azo ki sous vision moko pona président Sassou Nguesso OK gloire au Seigneur j'espère ça message nga pe na clôturer nango na denga ko loba d'abord iloko ali boso ke 2023 token de élection ba mentionner ba koma bobomba image en 2023 ils a publié élection et ko benda mwa mbutu ba parti politique ba kozanga boyokani mais ceux qui toke ba élection fachi a kozwa pouvoir ils a deuxième fois
na pesa message na pesa yango na 2016 tango tozo lité makambo ya ba Simpo avec Joseph Kabila toujours sur Facebook na komaka na nazomona président mais bazo la kisanga lettre F mais ba nous fatité à l'époque na 2016 et maintenant nazo reconfirmer encore que 2023 élection avec Fachi kozwa pouvoir. Maintenant profiter pour lancer aussi message. Nazomona paota na kombo ya Sylvain. Na yebi était na politique, je ne suis pas de politique. Nazomona Sylvain azo comme ministre ya mboka. Yes. Nazo yebate mais bo simba kombo ya Sylvain. Bo simba kombo ya Sylvain émission obozongi sango na 2023 tango ba ko lancer makambo nyonso. Et Nzamba talisaki ngai na monaki Afrique na kati ya matanga. Mais précisément na monaki Afrique centrale. Na kati ya matanga mais na monaki drapeau ezalaki na kati ya de kati yako kitanase ezalaki drapeau ya Brazzaville. Nzamba zo talisanga na mikolo ezo ya awa. Tant mususu toko koma ba élection te to pe toko leka ba élection. Mais nazomona un baoba ya politique. Na niveau ya Afrique centrale Azokita. Et puis année prochaine, je vois aussi la mort ya basala nzambe belé, surtout ba grand homme. Moi na ke liwa ya basala nzambe tellement belé et génération montante bo se préparer ayebi ke soki génération ezoleka musonde mutu remplaçaka. Ta musonzambe o azosala na batunaye. Vraiment makambo yo. Makambo venez salinga nzoto malili ingénieur. Ingénieur Valmi a appelé Sakolo kaka bazo beti la biso lisakoli donc d'ailleurs qui est ba président a etikali ya biso payeur obima na poisa pamba. Merci beaucoup prophète majesté. Mot de la fin na yo eza nini parce que comme idée na sukolo binini ba landia Gemidor télévision na église Mobimba ya majesté. Nilobano ya suko eza nini. Bon, likambo na kolobezali ke bo s'abonner na page na Gemidor télévision. Gemidor télévision bo s'abonner eza bisiko to bana mingi ko passer ba émission na biso ebele na profiter pe de repasser aussi mbote na président Deo Deo Nzinga na PC aussi mbote c'est mon vieux na mosala malambo za na kata ko sala pour na église na lobaki ke nazo mata ngomba nazo kota retraite le 27 décembre nazo kene mangenge pour na ko kene ko pesa nzambe rapport ya année et puis kozwa message ya année prochaine comment église ekotambola na lobaki ete na église Bethesda moto akokufa azate malamu ka ndenge bibembezo sekwa mezo kufate nde ya malamu yangwana déjà na pesa adresse toza sur avenue Kamango numéro 19 derrière Apocalypse quartier 1 sans fil na Masina oui référence direction IDPS 2022 nazo beng Sabino tozo bana opération Mosakoli Botola Beki. Oh. Nzambe azala na biso. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à biso. Mais prophète, on peut ce numéro de téléphone qui est comme si vous avez un poste pour benga yo. Oui, le numéro na WhatsApp ezali 081 69 94 712 plus 240 plus 243 plus 243 81 69 94 712 naza aussi na Frisel plus 243 91 058 0640 page Facebook l'homme majesté Pembele. Vraiment, merci beaucoup, prophète. Merci au maître Ngomingi, Okolo Kayo, Moukolaleur, Okutano, Toebiki, des Pébisotoye, Boeli Pamboli, vraiment, les alliés, vraiment, grave, prophète, et ça, Pamboli Bisopé. Donc, merci d'avoir abonné tout, il y a Gemidor Télévision. Merci de vous abonner massivement. Merci à mon grand frère présent, Boudi, équipe technique, mon meilleur Gemidor Télévision. Abonné tout, il y a Gemidor Télévision, vraiment, na CPLA Ramaka, c'est un beaucoup marabou, Bengaka. Dans le téléphone, on a un mot sur mon appel, on a un message, un téléphone, il y a pas ça, vraiment bien. Vous allez toujours brancher dans Gemidor Télévision. Donc brancher, prophète à lobby déjà. L'élection Moïsoya 2023 élection Ezali. Moutarobi Mezaraka président. Fati Moutarobi ma président. Fati Kande Moutarobi ma prophète Moutarobi. Oui, émission Obo garder yango beaucoup tia yango après l'élection. Fati ndakozwa pouvoir. Nazomona kombo ya Sylvain ministre na yebiete
naza pe muto politique na moni Sylvain kaka ndenge pe mapesi que ba merci na ye na pesi pe merci à notre visionnaire mon père spirituel le pasteur Ntumba Chibango à partir ya Manchester na mwasi na ye maman Nadine et na pesi aussi équipe Mobimba ya Bethesda Mbote Nzamba Pambola ba protocole ba sœur Christelle Kabeya tozana bande ko ebele ape Habisika ba sœur Joël Nzambe ayeba aussi na okanisa ba pasteur nyonso on va travailler ensemble, pourquoi pas citer le pasteur Albert, pasteur Constantin, évangéliste Mike et puis mon fils qui monte aussi, la vitesse Gédéon Azaf que j'appelle Jeune Lion, parce qu'à part Massina, tu as aussi une cellule, dans le niveau Yangaba, où ils sont dirigés par les Jeunes Lions, Gédéon Loussa. Na pesi aussi, merci, na Moussala Bazako Sala, na Kati ya Itonga. Merci. Merci beaucoup, merci de communiquer sur l'émission de Bisso. Vous abonnez massivement. Merci équipe technique Mobimba vraiment. Il y a bien la mignon de la presse congolaise. Merci de écouter une prochaine numéro. Au revoir. Bye. Shalom, shalom, shalom peuple du Seigneur. Et l'église Bethesda Church. Tobeng Sibino, boya ko participer na nuit y a traversé le 31 décembre. Nuit de traversée, deuxième édition. Nuit des traversées. Nous vous invitons de prendre part aussi dans le programme Nabiso. Bandeko bazwami na ngaba. C'est lui qui Nabiso zwami na veni. Kemaziama numéro 6. Référence arrêt Wenze Yama Bende rond-point ngaba. Moko zwami na niveau ya Mongafula campus sur avenue Mukwayanzo numéro 6. Référence la police parking Tchad. To bengisi bino dans le but était que année prochaine, année 2022, eza année y a ba exploit, eza année où y a botombwami, eza année y a grandeur, eza année y a élévation. Ndeka ke na yebisi bino ke pour lancer opération Mosako liboto la beki. Bonza ke na ba problème, batambola ka te moto abela ka paralysé. Boya na ye, je compte sur Dieu et j'ai la foi que Jésus-Christ étant que le maître y a guérison, à côté ça y est guérison. La parole déclare que nali bota dans moi c'est combat kozalate. Je vous invite. Yo moto complication na mabota. Yo moto parfois ozobe la maladie chronique. Yo moto parfois ba problème et c'est l'embio. Vie et c'est l'embi ba problème. J'ai la solution et j'ai la solution. La solution c'est Jésus-Christ. Je vous invite de prendre part. Pourquoi pas de profiter aussi dans un moment fort, il y a un enseignement, il y a une prière intense et prophétique. Et je reçois chaque vendredi de 10h à 16h. Vous avez les prophètes majesté dit aigle prophétique. Je vous invite, Boya Nabiro, Bakoyamba Bino, conditions exatées. Tozo yamba batu sans condition. Boya na ba kanabino, ba cas difficile, ba cas impossible. Car j'aime toujours tant ba benga kangai l'homme des choses bizarres, l'homme des choses bizarres, des choses compliquées. J'aime des choses au comida bizarres, et comme déjà compliquées, biloko c'est souki batu ba lembani. C'est là où j'aime démontrer la puissance de mon Dieu. Nyonso Yesu nda salaka. Yesu